Ngai, nazala porteur. Na comment porter? On a laissé yo si intérêt laissé la maman. Tant papa vous faka. Mais c'est ça. Yo bon me la yo comme on c'est ça. Moi on a 12 ans. Oui. Na ba ki pona yo. Maman be na ndoki. Ya bi ndoki. Journaliste. Muni mwana andoki. Mwana rombo mama mwana chumila mbena motema. Iyo ndoki yo. Ah, c'est vrai. Wakati ya visa journaliste. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. La voix du peuple, maman nangaye, oh yango yo eye. La voix du peuple, avec Vincent Chilouizi, ils allaient dans la émission de la presse. La voix du peuple, la voix du peuple. Salut et bienvenue chers amis téléspectateurs dans votre émission Vérité en face, la chaîne Abisso, la voix du peuple, si a bien. Retrouvez cette émission anytime à travers playlist Oyo Labino, Oyo Labino, toujours le plus récent, Nicolo et puis Oyelandi, Nassé. Donc différents programmes Labino, ils ont édifié, ils ont exhorté, ils ont restauré, ils ont zong sabatu. Na droit chemin. Aujourd'hui, j'ai dit merci particulièrement l'équipe Nabisso à conseil au Bazara toujours présent pour nous apporter un plus na bango à travers Bakato Yambakawa. J'ai dit merci. Na negonyo so oyo azorata na ye ya ko apporter idée na ye, analyse na ye par rapport à Bakato kutana nango awa. Ba mi batinda la Nabisso na WhatsApp na message to mi batiki la Nabisso na ba commentaire. Je vous dis merci. Je dis merci aujourd'hui na ba negonyo so oyo depuis à chaque fois, mon émission Vérité en face, à Kendara cliquer j'aime. C'est-à-dire, il y a une émission Oyo. Moussapi Oyo, bacha très bien boyé. À tout le monde, la télécommande, naïe. To, à Mimi curseur, naïe. To, quand la partie à téléphone, à cliquer dans Moussapi, naïe. Merci à vous, parce que c'est grâce, il y a j'aime, ouanande, tozo, pour arriver, pour réaliser l'émission Oyo. Je dis merci. Na, Ndegonion, so Oyo, à partager l'émission Vérité en face, soit si sur le talango. Na 5 contacts, 10, 20 ou 30 contacts na WhatsApp. Et je dis merci na Ndeko so oyo atika la commentaire et puis na bao ba partager même na ba page Facebook na bango. Dites-vous que vous êtes en train de contribuer na œuvre ya Nzambe. Cette émission ezali évangélisation tout ça la rapport na route ya batu. Bazonga na droit chemin to tika mabe to sala kako iza malamu parce que mabe a tes 8 ans ni suka epolaka solo nango le rebimaka utunyo sera ngo mabe mais tant comme on a pas conséquences sur il est temps de laisser et de faire le bien tout ça la bola momi et puis to vraiment to verra na ba acte to posera parce que ekoki ko rattraper biso et lobby et apporter le malheur. Et aujourd'hui chers amis téléspectateurs tozié awa parce que nous avons un cas oyo tolingi comme je l'ai dit vérité en face. Tu y a la vérité bimate, mais tu y a après vérité bimi, tu vas à la réconcilier. Nous allons aujourd'hui travailler sur un problème, il y a réconciliation d'une famille qui est sur le point de se déchirer à cause d'un secret. Oye, mamara entre maman et moi. Et aujourd'hui, l'enfant se dit, il faut abimisa secret wana. Tu y a mbaye une émission à biso, tout que tu y ba nini oyo, ils ont dérangé jusque là. Retrouvez cette émission tous les lundis à partir de 21h dans Couleur Télévision, dimanche na 13h et puis vendredi na 8h pour la déco batala rabiso na TNT, bao baza na Brazza, to na Kinshasa et pour la bao batala rabiso na YouTube. N'oubliez pas de vous abonner pour que et puis cliquez sur la cloche à notification pour que l'émission no so chaka et comme la radio directement sur qui écoute. On se retrouve juste après cet élément. Merci. Voilà, Bandeko Balandi, je pense que Bino Nanga Toyebi Kenera, ma solo est sérieux, ma solo est honnête.
masolo ya vie. Awa naza wapi? Naza bongo na Kinkole. Kinkole nanga naza wapi? Kinkole nanga naza maison communale ya Kinkole, juste na sima première avenue, deuxième avenue de Sikanga nazali. Na kati ya deuxième avenue toza na concession na biso ya moyo. Tozo teka ba terrain 20 sur 15. Donc 20 sur 15 na 17 000 $ na yo, ça na terrain na yo, il y a 20 sur 15 na Kinkole. Kinkole ya bakati kati te, c'est-à-dire Kinkole n'est na lobby maison communale à Kinkole. Première avenue, deuxième, Nzela ezali mutu kata IST. Eko kota, je pense que bon na IST mutu na yena ngoyo yango, na tiki yanga mutu na musika na yena IST, po nga moko na meka expérience wana. Donc 20 sur 15, 17 000 $. L'avantage que vous avez à Ezalina Nezake, awa, toza na courant ya SNEL. Courant déjà ya SNEL Ezali. Et puis, Maï, il y a rési des eaux. C'est-à-dire déjà, toza awa, batu bakota déjà, batu bakandaka, et Mukolo concession oyo azali ndekona au Congolais. Azali amoni que esika ya bomi mwata mulai esengeli akabula pena baninga bazobe bisika na bango. Donc bien na loba boye ça na bango parce que ezaka juste 27 parcelles. C'est-à-dire ezala mo belete. Ah ezateke c'est-à-dire concession na ye une partie boutique à la même. Oh ya rendre disponible pour la population au Bogota la biso ezaka 17 parcelles na terrain moko 20 sur 15 ezali bongo na 17 000 $. Nzela ezali Koura ezali, Maï ezali, c'est-à-dire sur yo sombi, oyeka mbala moko, opani na yo otonga na yo, otie koti makamunyo sotongi ndaku maison de rêve na yo. Atez-vous parce que na lobby, il y a que 27 terrains. Donc oya ko sa lombango azui mbala moko donc nena o loba boye, soki to continuer na bino tout droit, fleuve ezakuna. C'est-à-dire que la place où on a déjà aération qui tourne, c'est-à-dire fleuve, si on continue à tout droit pour eux, la moi musika kuna fleuve ezali, c'est-à-dire mon papa guito réseau comme elayo et tu vis dans de bonnes et meilleures conditions. Contactez-moi le numéro 089 769 80 55 pour que vous ayez des détails ou étiquettes. Merci. Voilà, chers amis téléspectateurs, je pense que ça, c'est une opportunité pour la Bino Boza à travers le monde. Comme je viens de le dire dans l'émission, plutôt dans le sport, il s'agit juste de 27 terrains. Donc, ils ont place au TKE, au Kouti, Zamboka Sikate, donc, Koura, Snell, Maï, ça dit, c'est un endroit où tu vas. Et puis, ma part, on connaît les achats. Et mon tour à pour une raison un peu vraiment urgente. Et on va enseigner à Sali pour que dans la petite opportunité, par rapport donc profiter parce que place à moi je vous jure que vous mélatez. Vous mélatez donc n'hésitez pas à vous contacter pour que tu organiser là et puis aux joueurs pourquoi pour jouer 2 ou 3 né dans le barrage investissement l'équipe m'a belé exacté. Donc Kinko le ils a déjà place ils a déjà évolué bah tu vas vendre Dakar donc vie ezawana et Nzela, Prince, tout ça, donc, m'a besoin vraiment bien. Voilà, mais sinon, comme je viens de le dire tout à l'heure, avant tout, Joailema Oyo, dans la présence, il y a Cynthia. Cynthia a la vérité en face, Azana Kinshasa, a contacté Gibiso, parce que Azana la vérité, mon co, Oyo Fab la grand frère Naye, et elle a demandé que tout soutenir y parce qu'à la fin, Azana posate yena yana yebaka bwana pour dire bon par rapport à mabe oyo basalié. Cynthia, bonjour. Bonjour pas Versant. Na yambio na programme na biso oyo vérité en face na ebisaki yo que aoye poto sunga yo pour expliquer biso nyonso no expliquer ki ngai nini leki qu'est-ce qui s'est passé pour que yo oya awalelo problème ni bozana. Merci papa. On a problème encore. Oyo dérangeant ti lelo et makasi et dérangeant donc nga moko na ko santé ya on a ebo sunganga tozana grand frère nga papa bote biso mibale ba maman différent mama bango akufa liboso
papa na biso ayokufa na nsima atika biso mibale. Ok. Yo maman a envie? Oui, maman a envie. Maman na ngam tabokoli. Maman bokoli azwi na âge à 12 ans. Ti leo tokomi mikolo. Parce que problème makasi naza nango. Un grand frère nanga tosali mabe mingi. Tosali mabe mingi. Parce que pasi wana oyoka. Nakoki kobimisa yango biso mibale te na ndako yango na ye abosunga biso. Donc, si je comprends bien, je parle aux obétations solo, il y a grand frère Nayo, mais il y a un robotama, il demi-frère Nayo. Il y a Yaya, yo leki. Il y a botami na maman, mususu, yo pe na maman mususu. Et tant maman na ya kufi, olobi maman na yo muta boko lié. Donc, bana 12 ans na eti, ki mukolo na ya pasango pemeni ya maman. Siko olobi, papa pe akufa. Oui, papa akufa. Siko olobi bosali ma bemingi. Ma béni bosali. Bon, ezali nga te tokola mama na nga donc abanda kosala bokabwani moko boye entre ngai na ye. Biloko abanda kosala nga mpe na comprendre te vi ke nazalaki mwana moke akotianga biloko mosusu na motu siko lelo na yo comprendre ke aza vraiment makila na nga. Papa oyo azosala na vie na nga atangisi nga baklasse abokola nga asunga nga na nyonso. Papa ere akufi atiki biso tokotaki pasi tokomaki na pasi makasi toki pa na pasi nga na mama mais na yepe grand frère na yo Giscard, c'est ça le nom tu m'as dit? Giscard. Ok. Tozalaki ne tozongaki mpe na mama na biso kota bakoko na biso. Ok. Tokanda ovanda na ye kuna mais asoutenir biso makasi ya kimobali adébrouye asali befort mpona biso. Donc ye mutu asali ke aussi sa classe. Ye mutu asali ke aussi sa classe atangisi nga. Ka mwana mobali ndenge adébrouye. Ka mwana mobali ndenge adébrouye atangisi ngai ntina komi boye ntina sisi mpe classe malgré bamama makambo bandaki kosala aluka akabola nga na ye akotisa nga bakimotema mabe moko boye. Chose grave, papa na biso atikaki lupango atikaki bon terrain to ba comme terrain na Kinkole. Terrain wana mama na biso ateka yango 5 ya na nga ayeba. Ateka terrain wana po asalela nga ba démarche na voyager na kende poto. Ko démarche yango esimbaki te. Mosala yango esimbaki te. Ti lelo na vandi boye mais malgré ça ya na nga ayebi eloko te. Ayebi eloko te asunga biso asunga mama makasi abunda makasi mpona nga ti tokomi boye. Ko culpabilité wana na kokovanda nango te. Naomona mpe ndenge obanda na banda oyebise te. Yango tellement natalaka émission oyo nalandaka yango nabeki na mikolo ya mpo bosunga biso. Donc boteka terrain papa tika et lisola terrain na yepa yebi te ke papa sombaka terrain moko boye bon azali pe na mokie ayeba eloko te. Mama nde moto ayebisa nga papa la bino azalaka na terrain moko batika na Kinkole toteka yango na selo ba démarche au voyager nde bayaka kosikoki biso mbongo ya poto. Ya poto. Mbongo etikala mpe bolialiaka ya bongo. Esilaka ya bongo ye mpe alia ata 100 francs nango te. Ayebi mpe te ke papa atika lupango na ndenge boteki na ndenge bolie mbongo na ndenge maboseli mabutu ayebi rien du tout. Eloko te. Sikoyo abandi kotangisa azwi charge na yo après to avant boteka lupango wana. Azwi charge na nga ere ye mpe apusa neti akomi kodébrouye koluka likoteki mwa mobali nde azwi charge na nga abandaki kobokola nga. Asungaka mpe mama? Asunga mama na biso na nyonso. Mosiko yango wana abandaki kotangisa nga banda azalaki moke moke ntina komi boye atisi baklasse poma biso makoki ezalaki te. Yango abaki ateka mpo na voyager na nde mpe esimba ete me nyonso wana yaya na nga ayebi eloko te.
yango lelo ye oyebisa ye vérité ayeba que bien moko papa etekama bolia mbongo bino kaka na mama et oza na mposa ayeba mpo na suka alimbisa bino alimbisa biso mpo oza motema nanga elonga culpabilité elati makasi elatinga makasi naokoka lisu te vi bolamu azosala yo asali yo na vi bolamu nyonso asalinga na vi naokoka te donc culpabilité elatinga makasi aza ndeko nanga aza grand frère nanga makila nanga nasenga ye pardon alimbisa nga na mama. Voilà, je pense, chers amis téléspectateurs, notre sœur Cynthia a tellement clair dans le problème Azanango. Il s'agit de son grand frère, Oyo Bateka Lupango. Il y a maman nae, mais il y a des choses mais bien fait. Il y a jusqu'à la vie à Cynthia Gangi, c'est-à-dire que Cynthia le loya pour qu'il y ait la vérité, et Cynthia veut se libérer. La culpabilité à chaque fois mon araya na ki basala ma bemoko mais des fois bazo seka bazo lia bazo sunga bango mais aza na kimiate et à travers cette émission nous allons l'aider pour que lelo a se libérer na secret wana. On se retrouve juste après. Merci. Gambela na internet. Déjà le nom et distribution sur Gambela na internet, c'est-à-dire les bongo boutique oyo bandeko ndeko na biso aza awa na Kinshasa avant d'être disponible pour na bino bandeko boza na poto mingi to ebine ezalaka boza na posa ya kosala provision pour na ndeko na yo pour na famille na yo pour na ndeko moko talaki na télévision moni kazo passer au mois difficile mo apporter assistance pour na orphelinat moko pour na homme de vieillard moko oza na besoin baki notikela bango biloko kolia Gambela na internet et pour na yango donc bobenga bango bobenga na place on a besoin de biloko ekoma obengi bango bosola dans le bon c'est-à-dire ba assurer lo nanu biloko osombi et puis ba assurer lo biloko ndonga place oyo kosoma matie kende donc no sala bon orphelinat no sala bon homme de vieillard ya biloko kolia ba loso ba semoule ba huile tout ce que vous voulez ba miliki en tout cas bengi bango kaka na numéro na pesi ezali likambo sérieux celui Vincent lobi c'est que rassurez-vous que bambeza pena correct je pense à les jours qui viennent tu la nope spot na bango ba no le tout moment donc bon message na Gambela na internet osombi biloko na oza na poto tindika mbongo na yo et biloko na koma pa ya mama leki biloko na qui n'est pas tata moi c'est qui n'est pas ya mama papa na biso to pas maman na biso to qui est na orphelinat to qui est na homme de vieillard moko ou bien Gambela na internet bon maman na moi si mon na téléphone ou après expliquer bino nini na rosala pour que biloko koma souci ezali bobengi Vincent pour na ba détail mususu par rapport à Likamongo, Tobeni Gambela na internet. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous sommes de retour dans le plateau Nabiso. Après avoir écouté notre sœur Cynthia, je pense que Biso Nabino te comprendre que la personne qui est concernée, c'est M. Juscar. Et nous avons eu cette grâce que M. Juscar a émis déjà, Juscar a émis déjà ce programme. Et il a vite compris qu'il y a un problème. Il s'agit que l'Ekinaï a préféré comme Mango Awa. Bonjour, monsieur Juscar. Bonjour, monsieur. Napesio, merci pour la facilité au salut du solo na biso ya Sikoyo. Que seul biso to tuna pour se rassurer na esika to na likambo to zolinga to sala. Ozo reconnaître de comment ça s'appelle biso na yo. Likinanga, voilà linga. Cynthia. On a tiré libellé. OK. Oui. Et Cynthia nous a parlé à bienfait na yo belo salelier. Mais il y a non, en fait, mais bien on a salé ako bengi la ngate pour awa pour panzango mukili mobima hein oh wana ku deblo mike na ko sala ngote bo lo bilon awa c'est ça et lo bengi nga ngwana hein oh en fait mais na bien nyoso nga na sali
Ce que nous publions là, bah, nous sommes baillés, bah, ndenge na salle bolam. Non, Eza pena kutu ya moté. En fait, azana likamo boye o la ligne informée. Et on a mandé retour na ya liboso que elle dit que tu es un grand frère responsable. C'est-à-dire bah ya mususu baza, ya mais au mona qui parler quitter mais yo ba isinga ko zo bunda bunda na moi mité Ke na bunda rapona leki na ngana mama. Nyonso na sala pona bango. Bulamu nyonso na sala pona bango po na ebité maman asala nga ba bien moka bien o na ebité. On voit. Maman betela nga buyi. Wa kutu mamolo ba kutu te po papa maman na kufa mais muto ma ajinga mbu. Boye mukie izama. Na mona maman na nyonso rap yende maman. Ndi papa te ya biso habité o maman na o leki na. Seulement. OK. Et là maintenant nous talisi biso mais avant papa akufa atikala ko yebso lo moroté peut-être likamo boye que moi na ngai peut-être yeba ke lo ko boye za boye à part ningi o yebi ke o mama o petite sœur likamo susu papa tikala yebso likamo zaza tali kam moko te papa biso ezaka likamo moko te yo yebisanga kabite oyo mama oyo leki non esili. Et selon l'information dans qui passe Cynthia que papa akufa à la crise akufa mort moko subite. Oui. Voilà. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, Tobénisio Awa, parce que Cynthia, Azana, Ikamumoko, pour les Bisarai Makasi, Wazana Posa Lelo a informé Cynthia Yaya. Kamamo, tu me sais, dans 2000, Kamamo, Cynthia Yaya Awa. Pour te vendre dans Cynthia, Banaka, les alliés, Kamoko, où est tu me sais. Pour nous, soyez à l'obélarant à salle là. Au moment de classe, nous sommes à salle là. Au wap, na salle là. Yaya. Premièrement, merci mon pardon. Nimbisanga. Vous allez avoir du balai. Vous allez avoir un pour changer les qui me soutiennent. On peut non changer Yaya me soutient. On a un problème encore on a bombé là yo. Oh et ça là on a pas cité de l'eau. Oui dérangeant. Na nyonso oyo sala pona nga. Sunginga. Natangi ba classe, nasisi ba classe. Tina komi oyo naza boza pona nga. Wana ata naza wapi na otikala kobosa na ote. So limbisa mama. Problème oyo nga na mimi awa eza ke na mabe nyonso oyo omona ya tovandaka na yo oyo eleka te pa mama ya biso. Eza éducation maman ndio sala pona nga eza problème te yango yo loba. Hein? Cynthia. Eza pona wana te. Nayebi te soki oyebaki ke papa atikaka terrain moko na Kinkole. Papa atika terrain moko na Kinkole. Mama kanganga munoko na ye biso te. Mama kanganga munoko atelemelanga aloba natika oyebiso nayebiso yango te oyeba yango te vi na yo mobimba. Nde ayaka kosala ba démarche atika terrain wana totekaka yango mpe toteka yango. Mama azwaki mbongo wana abandi kosalelanga ba démarche ya voyage. Tosala ba démarche ya voyage ti eyosimba te baescroquer mama mbongo. Bascroquer mbongo nde tomonaki solo kosala te. Nde mpe yo yaka kotisanga classe. Nde mpe nakomi ya kotanga. Nde mpe nasilisi yango sikoyo namonaka vérité wana nabombela yo wana ti lelo esalanga mpasi. Ifo nayebisa yango nabimisa yango. Namonaki ndenge obimisa yango te na place na biso mibale. Yango ndenge nabimisa yango awa po na émission oyo nalanda bapesa ba conseil. Cynthia. Nimbisanga yo.
Cynthia. Nayebi ke esala opasi. Nayebi ke esala opasi. Cynthia. Leki na oka na linga makasi Cynthia. Cynthia c'est no remonte na bombela yo. Cynthia. Ngai. Na sera porter. Na comment porter? On a laissé yo Cynthia na laissé la maman. Tant papa vous faka. Mais Cynthia. Yo bombela yo ka mundele Cynthia. Cynthia na ngai. Cynthia. Cynthia. Mpona mama akangenga munoko. Olandi mama, maloba mama alobi na yo. Cynthia ndoki. Cynthia ndoki, obi za ndoki. Hein? Pardon. Cynthia. Aya nga pardon limbisanga. Cynthia, na miso boseli papa tiki lo pangu pour la biso ni balé. Yo na mima ba mama. Papa pardon s'il te plaît. Hein? Papa. Eloko bo bengi seki ngai. Cynthia. Oni soki na yeba ki mena ngai ate. Cynthia. Ya. Nzambe na ngai. Cynthia. Na babini suna sala pona mama. Cynthia, elo ninga sala lote. Cynthia, elo ninga sala lote. Na kemi so classe, no komona. Cynthia. Mon frère Jusqu'à, je vous comprends. Ezali, eloko bisoto bengela ki a. Donc, c'est-à-dire que on a posé quelques questions tant au papa Koufaki, avant papa Koufade azaki vivant, a betelo li solo mogote donc na de ton vivant au tikala oyeba te que papa za na terrasse ba terrain mo na ki kole. Au tikala oyeba ti makambo na terrain mo na ki kole tikala. Na yeba ta mokolo mogote ngamo na liboso abombeli nga. OK, mais ozaki muki il faut comprendre peut-être que maman yeba ki. Peut-être maman yeba ki. Maman sala konyo soko na za mwana na yeba. Problème ce que ezawana Cynthia culpabilité est là, tu as bien fait. Mais ce qu'il faut comprendre que la personne où a élu Cynthia Nerer est sa maman. Parce que Cynthia peut-être. On a dit maman. Maman peut avoir ça, il va dire nous sommes dans la salle là. Cynthia, nous sommes dans le bon sadi. Hein? Nous sommes dans la passe. Pour la foutre nos classes, non, c'est une économie. Dans ce box, c'est la carte. Hein, Cynthia? Pour le lot aussi, sa classe, université. C'est quoi, on a dans Gina, c'est moi, c'est que Cynthia a si vérité, moko, mais pour l'instant, il y a une partie à vérité. Tout le cas, tout atteindre maman, tout bien sa maman ya awa. Moi, j'ai tout mon temps aujourd'hui à oser là. Tout bien sa maman ya awa, de façon que tout yo autour de ce que maman makambouana, peut-être na présence à Cynthia te. Au mec, tout mec alors reçoit pas information par maman parce qu'il est comme le baiser grave. Ba terrain qui colle les là mais les lots qui colle les terrain ils a moi motouya mais ce que kolga oyeba vérité nyonso pas ya on a vu comme yo yeba ke loté to ko tsana to to benga mama ya comme ça tu vas netto ça on se retrouve juste après chers amis. Bonne nouvelle pour la bandeko nyonso bokozwa libaku ya kitoko ya kokutana na élément oyo ndeko na bino Vincent na ekosala bino. Bonne nouvelle ezani neza masolo ya vie. Awa bozomona naza na makadam oyo yango ne memaka biso ti na Maluku centre. Et memaka biso na Maluku centre, c'est-à-dire bifurcation ya boulevard Lumumba. Oyo nzela muso eke mbaka na tiba nzela banundu oyo ne memaka biso ti na Maluku centre. Lisolo ezali espace oyo bomoni eza na nsima na nga oyo ezali bongo concession bazo kata mapangu 20/20. Oyo ezali opportunité kitoko mpona bino. Pourquoi? Parce que mapangu mingi toya kosombaka awa na bamaluka kote ya Maluku awa ezaka mingi fo kota na mutuka okoti na kati mais oyo eza opportunité kitoko eza ke nde bozomona mituka ezoleka awa. Donc concession na biso ebandi kaka na makadam oyo tokokatisa na dari mpo tomona yango bien. C'est-à-dire concession na biso ebandi na makadam oyo
donc nde toza awa ebandi awa tokitango tina sekuna meko kitango sekuna ya sango kitoko nango eza ke toza mpe na makadam donc toza eza arc donc arc nyonso wana epesi etali makadam ekiti sikoyo ti na se boye 20 sur 20 $4,500 américains 4,500 $ américains ozwi lopango na yo 20 sur 20 bandeko mingi bakoma koloba ngala osoma lopango na maluku na yo novanda na maluku te botala erreur bosalaka lelo investissement eleki mabele eza te partout dans le monde moto akosoma lopango na ye 4,500 $ awa 1 heure du temps ou 2 heures du temps après soit le gars teka yango oteka sous 4,500 te alors que mbongo oyo ebomi na banque soko 25 ozalaki 4,500 soki eza compte courant après une année okuta yango ekomi peut-être $1,000 soki eza compte épargne peut-être babakiselo $10 mais awa kaka 1 heure ou 2 heures du temps po sombi mbala moko bénéfice ekomi ya yo parce que eza mpe na cadre investissement donc mpona bandeko baza na mposa kotonga bandako na bango ya barêve na bango parce que lelo kishasa ezofungwama pourquoi pas kotonga ndako ya rêve na yo ndenge olingaka lopango no ezala pourquoi pas kobomba mbongo na yo na mabele parce que oyebi lobi nini ekozala te et surtout que awa eza espace moko eza déjà développé bandeko mingi baza na bandako awa basi batonga courant mai makambo tu eza kitoko makasi donc awa tozali mpona bacontact nyonso bureau na biso ezali bongo na commune ya Lingwala na avenue Kalembelembe numéro 256 botuni kaka flat hotel Tenazia donc eza non loin ya commune ya maison communale ya Lingwala donc boye wana bokuta bandeko bazala mpona kopesa bino baexplication lisusu bolingi to bobengi biso na nzela ya telefone na banimero oyo bomoni totieli bino na se visite ezali bongo chaque dimanche na charge na biso bis ezali wana mpona koya kofaire visiter bino esika na bino ndeko welela parce que awa toza kaka na 229 parcelles ya pamba donc 229 parcelles ya pamba nde eza awa na kati ya concession oyo eza opportunité mpona yo parce que oza tout près ya makadam donc makadam ozomona oyo soki ocontinue tout droit oketi na Malukuville donc toza Malukuville eza mwa mosika na esika biso tozali welela ndeko esika ozali na poto partout même na Kinshasa awa yaka kosomba mabele na yo tonga ndako na yo rêve to yako bomba mbongo na yo na nzela mabele po lobi yo kaka ndeko bénéficier donc pour plus de contact na lobi bobenga biso to boya na bureau na biso boko sepela merci. Un élément très important, la ngaki na bakisela bino ezali ke ba mapangu nyonso eza awa eza déjà ba parcelle cadastrée. C'est-à-dire au sombi lupangu na yo mbala moko na kati ya contrat bazo sela yo oza dans numéro na yo ya cadastre o kende déjà kolandela makambo na yo. Donc eza te ko sombi lupangu obani suko lugo ba ndenge nini kolandela non. Donc ba parcelle tout eza tous les 229 parcelles eza na ba numéro nango déjà. Donc venez acheter vos parcelles pour construire vos maisons de rêve ou pour investir, pour que plus tard, Ebotelayo va bénéficier à Malam. Nous sommes ici, la voix du peuple, cadeau de Libino Yango pour l'année 2023. Merci. Voilà, nous sommes de retour na plateau Nabiso après un long moment. Oyo Zalaki posé la maman Nabiso et
et puis qu'on me rappelle que solo la maman pour comprendre raison où to ben c'est là qui yo une fois de plus n'a pas sur merci l'année moi c'était tout filmé donc aux à l'aise parce que en fait mutabengyo a ezali moi na yo jusqu'à par rapport à moi les solo moi zaki na pour ça bo solo là mais là pour banana biso to linga toujours na se rassurer aujourd'hui reconnaître jusqu'à nazo ko reconnaître aza mwana ngai mwana yo mwana liboso oui bazami balé na Cynthia bazami balé ya za liboso Cynthia za mwana malamu makasi non so na zabo izaye pinza na kamwe abengaka awa likambo to ko sisa mona ndako te photo mimonde pa na yo papa parce que awa to sungaka bato eza roi moi lisanga na biso moto sala na poto ngama boizala na ngo mutaza na problème o baza na process se confier là déjà soutien bato biso to sala biso mo club wana donc pona kosunga je sais que azana ka problème moko etungisi yanga lobaki a préféré aya awa pour que tout solo là pour que on ne ko avandi as évangéliste tout ça ba maman biso baza awa pona opesa kali moi toli kala neza la raye moto akokazate to sunga na kala moi conseil ndena ngai na tuna na ka moi question moi liboso mama nanga bovani bien olobi sukoza boye yimtaza ko sunga makasi mais nani bovandeli ozana kamumoko boye o peut-être au sala to yebi ou peut-être ti lelo jusqu'à la yébi problème ezate papa nazokamwa nga nazokamwa appel oyo emiminga epa na journaliste ezolekela ngai ya jusqu'à mpona yo siko omoni keloko nini eza mpo nga na oyeba eloko te nga na oyeba eloko te mama oyebi wa ndoki ya jusqu'à ebandi banda mokolo nini yobenganga ndoki te mama mwana nga nazwi na 12 ans oui nabwaki mpo na yo nalobenganga ndoki nabengi yo ndoki mama na mokili eza mabe boye mama oza ndoki mokili eza mabe jusqu'à expliquer mama ikamobeye awa mama nyonso nga nasali mpo na yo nazoyeba eloko te nga nasali yo naoyeba eloko te ça va papa kufa atika eloko te atika nini yo mona ata biki avambo papa tika yebisanga ata kaya ndoki ndoko biyobenga ngai arrête d'insulter maman mais arrête d'insulter les bonhommes je te comprends ndoki ani maman ndoki ani yobenga maman kolio faut pas aller trop loin mama bokolinga mais abombi eloko moko boye ntina yekola koli boye naye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 na
le pont na kinko na bino mote ke na senta mama cha mutuma mama kwani unakoma kasi boy ça va papa souma autorité ça va yo sera ba démarche pour sentir à quel poto hein yo sera ba démarche té non OK pour le laisser maman si tu as monté 16 ans là on va dire si c'est ça là et ça vous monter na pas seulement on est là on a zoluka pour le tenir ça c'est même ça là maman nous sommes footing à maman mama eloko futinga yango wana mama mpona nini mpona saka mwana te nini mama Sitia vanda mama tozana Sitia awa mama en fait mabengi nga esala yo mama mabengi nga esala yo mama na ngai nazoko mama mosusu nazoko mama na ngai okoti ngai mpona tokokoli ngai oteka mobali no atikaka lupango asombaka lutene mo na kitole oteka since am t'expliquer biso vérité nyonso lelo mama oza ndoki omona oyo oza ndoki ye ndeko na biso atosala mpona bino mibale komona ke osala likambo ka mabe bongo
est-ce que vous reconnaître que Papa, journaliste. Muni mwana andoki. Mwana rombo mama mwana chumila mbena motema. Papa, lopo mwana. Eza mbongo na mama ya pasi. Na bimisi mbongo na ngai. Naza mwasi naza mayele. Na moka kangela babonga salaire na kata kana taka kati. Nzaba silinga yondo koyo. Na ko so ba bele ya ngai. Atena komo na yondo yo. Nzambe na ngai. Ok, mais la prière, Ndoki. Jusqu'à là, ça m'a quitté. Ça m'a quitté. Ça m'a quitté jusqu'à me collater. Oh, on peut la bouger. Maman, attends, maman, t'as 10 francs. Moi, on a dit bosso, la soité. Moi, nous avons la on se retrouve juste après, chers amis. Vendredi 1er décembre 2023. Bruxelles, la Madeleine. Le Molodo Leader arrive pour un concert humanitaire pour l'Est de la République démocratique du Congo. Une soirée exceptionnelle où la musique et l'humanitaire se rejoignent pour une cause commune. Venir en aide à ceux qui ont tant besoin de notre soutien, aux plus démunis. Pour toutes les griffes partout dans le monde, je vous salue et je vous reconfirme que ce 1er décembre, nous avons un grand concert, un très très beau concert dans une vraie salle de spectacle en plein Bruxelles, la Madeleine. Réservez dès maintenant. De places standard à 45 €, de places VIP à 65 €. Un supplément de 100 € pour le meet and greet est disponible. Soyons là et ensemble, changeons de vie, unissons Umoja pour la paix. À l'est de la RDC. Une production exclusive de l'orphelinat Gunguna, la Skinfama et la ville de Bruxelles. En tout cas, naoki bien te na makambo eleki awa me lifana lobaka soki ozwi mwana ozobokola kotya ye teke lokwa aza mwana mbala zwa ye lokwa oyo ya yo moko parce que mama nabotaka amema apeka 9 mois ndenge yo obimaki 9 mois lelo yo accepte kozwa mwana kobokola aza ya yo aza kutu mwana malamu oyo azalaki azosunga yo yo mpe lakisa ye bolingo wana soki papa atikaki lopango atikaki eloko moko ezalaki atikaki yango wi ozopresente aza mwana wa liboso lakisa ye nyonso kana nayoki mpasi oyo eleki na makambo eleki awa nazoloba mingi na bato nyonso baolanda ngai na bamama oyo baolanda ngai sikoyo eza na bamama mosusu soki ozwi mwana ya mbanda ozobokola to okuti papa na mwana na ye linga mwana alokola ndenge oyo yo moko boti oyo ya yo eza na mapamboli mosusu tozwa yango eza teke na mwana ka oyo boti nde ozwa lipamboli makasi to
te mwana kutu ya msupe ya yo moko zuli pamboli te me ya mbanda pe asungi yo pe apamboli pa fungolo wa porte malamu biso ya msuto boko la bana biso kwa mama bato boko la bana be poto yebi ke lipamboli pa nzamba ofuta biso me tango yo moni ke papa atiki lupango mwana na mwana baza yana leki yo moni lupango ya me oyebisi kaka nde oya yo elakisi ke oyo ozobuka to ozokumisana ke aza mwana yo loko yebi ka mwana oto zulika mobombeli eli sumu nzamba opinir bino mama bosalaka bongo bonyokolaka bana bato bana oyebiki aza ya mbando ozonyokole po aza ya yo te ndenge yo mema 9 mois ndenge ye pa mema 9 mois alors tozalaka na bolingo ya bana tozala na bolingo ya bana bapesi to ndeko na apesi yo mwana obokola linga yo lokola mwana yo yo ozwi obombi siko bosali makambo nzambe pa confondre bino bozwi lupango boteki po tinda ndeko na poto nayebi te mitema yango ekeseni na bamama mpo nga na kokosala yango te po mwana mbanda aza yanga nde na mbimaka bango sikoyo boye baza yanga na bonkolaka bango so po ome ezali ya kabula nayebi ke bango nyonso fona sala boye nazongisa boye mpo bazala bomoko me yo kabuli me na motema ozobake nalingaka mwana nga makasi aza mwana nga liboso me ntango yo ozwi mbongo oteki eloko ya famille mobombi yango obimisele epa na yo totika tosala yango te toluka lipamboli soki ozobokola bana bakufela batata to bakufela mama okozwa lipamboli makasi kolinga to mo bloquer lipamboli ndo nzamba linga pesa yo moko kanda ozo bloquer yango na oyo ozo sala ozo bloquer soki oyebi ke poza na citation oyo ezala koboko konyokolaka bana ya mbanda yango oyo fungola motema mpo nzamba pambola yo so fungoli motema te na oyo yo moto ozotala nga mama ozotala ngai nzamba opinir yo makasi. Merci Cordon pour la parole. Premièrement, dans le banana Cynthia a encouragé. Merci vraiment. Les locaux moko bo garda qui ko dévoiler en conscience nous vraiment est salé. Pour bando vivre na culpabilité moko boé. Na mensonge mo maman kotisa ki yo. O ezaki ya oteka lopango. O ezaki jusqu'à paix azana droit nango. O sali bien de yo dévoiler en parce que efungolo bandila. Oza moi si okoli yo moko loba jusqu'à ça les bino ba bien moi ba bien jusqu'à egangi yango oye ko dévoiler yango e fungolo ba porte peut-être porte ya libale kokoya e makambo ebele kokoya mama nanga na okende mulaite na yepa nazonge pa na yo mwana oyo moko zwi na 12 ans asa mwana yo elingolo bateka lokwa yo obomba ki 9 mois te osala e oyo sali wana. Quelle incrédulité au Kangamutema. Pour moi, yo lobango. Priska, c'est ta fille. Aza moi na ba voisin te. Moi na pe ya voisine te. Wa yo lobali kamango. Moi na petite sœur te. Aza moi na nomoko propre. Ayo lobali kambo. Et puis apaiser ngo. Aye alobi ngo. Ils a vrai. C'est qu'ils a solo akoko solo te, akoko solo likamte na ajo akomi yango akoko solo te. Maman, fungola mutema. Pour jusqu'à alimbisa yo. Comment ça fait-il moi na bato azui batana ye belé ya koluka asali na musala oyo kuta ko sala te po boza oboza lelo oyo futi yango en plus de cela okoteka oliebo teka tandambu boteki nyonso oyezata li solo ayoka te maman quelle incrédulité quel motema mabe maman nanga luka place jusqu'à ralimbisao faut luka ya bimina kanda est-ce que bola moi sala bino on continue sous ko sala bino point d'interrogation pas bimina kanda to yebite moi lipa moi ko lia na bino bo dépendre ka na yi moi non na komi moi stabilité yazo débrouiller ça ba misala alobi non ça musalo na koko sala te voire même na koma porteur et puis singa passe non ki mawa tant que maman boti en tant que responsable maman nanga quelle incrédulité hein maman nanga soit place au Lucas Giscard au Sengue pardon merci. Merci Chilisi pour l'invitation nayo. Nalandi likambo ne bandeti na suka mutu vraiment o likambo ne problème ne touché nga makasi ya Giscard. Giscard Alexis Bolam nae envers ndeko nae Cynthia. Kwa Bolam mwana toko nga ezala ekende libanda te mutu abe sango te tout ça.
jusqu'à ramutu oh il faut bopesa même numéro na nga to luka to solo na ye aleka na ba cure ya psychothérapie po bato aboya akoma un jour yeska kongolobela bato mwana mutu ane kaka mwana mutu so eza yo te eza yo te andonga soit développer mutu ya mabe wana ye adi na souci aleki ne Cynthia po eza leki na ye mais tala ndenge mama eye na motema na ye ntina niveau oteka lupango mobimba mutu aliesaka bino mutu abundaka asala ne mosala moko ya biro te asala mosala moko eza nango moyenage rien pratiquement rien mais ti atangisi Cynthia po bolingo ezalaki fo baméthode oyo ya investigation ya psychologie po mutu akoma ntina niveau bodesele mabe nini oyo ye akolinga te agarde po bofaire comprendre ke motema wana ya bien eza ya bien fa évolue na motema wana po so bosala yango te eza mwa mpasi mutu azala bongo merci. Ouais, merci Cordon pour la parole et puis la confiance au Batoutou, pesa biso na moi conseil. Merci na bango. Avant vraiment d'intervenir dans la situation oyo, il y a un papa mo na États-Unis à Bengenga, à Brazzaville. Alobi na biso mo konzeke ana situation mo zo lekilaye asali bato mabe fort. Mais là, ça va être mabé à ces mascaca. Alors, ma retour est comme il a eu, à ce moment le coup là, à Rokufa. Alors là, à côté la vérité en face moto les calika a on est et à l'objet à sali bat mabé et belé dans les États-Unis, net en livre à battu. Alors quand bateau basa na bango nini écrit na bango na bango balukuler les sous. Parce que le but là c'est dans livre à battu c'est mascaca. Là, à la vérité en face, lui, les caméras comprennent qu'il y a un sous canango. Alors, il y a ça la nette confession, on a à ça la pardon, donc, c'est-à-dire, il y a un masque, tout allons la masque, on a pour assez n'a tout pardon. Donc, on va contacter vérité en face pour se libérer. Vous me un message, on a plaisir de comprendre que vraiment, pour ça, là, ils ont percé ba place ebele mais pour la situation oyo ya mama na bana biso na ba ndona ya mwasi na mobali bon mama zape mutu akosala pe animé na ba esprit na ye to na ba conception na ye qui est mutu akosala soka na vie azaka mwana oyo boti or mais il faut comprendre que ezaka mwana oyo boti biologiquement te kakosala so ekosala pe mwana voisin to mwana camarade to mwana pe ya mutu sako aider au pe na vie. C'est-à-dire là, on a qui papa kufa qui ote qui est na welisa mingi mwana nga mwasi akende comme ça ya na mobile a nous dépendre. C'est comme moi il faut comprendre que yo mwana mwasi azaki na maman mais muninga maman kufi papa kufi. C'est-à-dire est-ce qu'elle est bazama orphelin de père et de mère. Alors bah orphelin de père et de mère bazala bano nzambe vraiment atika bisoté. Pourquoi ça loko moko te eleka sans qu'il y ait un jour et puis makila na eza makila papa wana osomeli lupango donc ça comprendre ko raisonner ki makambo na nyoso qui est et on sala ma inutile on sala makambo en cachette pour ngere simba raté et de l'obation na lisisi de lobaka mu pepeko comme la lupango mais jamais que boire matiti na fulu ezaka limité ça dit mu pepeko ya kombo ba salité mais mutu na oya akangisi akeboira na poubelle. Donc, il y a une situation morotée, tu es là, na kombo ya papa, tu na mbongo ya papa, tu na makila papa, sans que makila na yepe ya liboso eyeba. Donc, nga pa na nga kolela to ko cha timide boza nango bien bon. Mais c'est important. Au bengi mona mobali ni abimi na kanda, au lukiye, au sengema pardon moro sincère. Nga na condamner PCR mouké malgré le vérité. Pour voir je simbité yango pe oyo dévoiler pour se voir je simba ko kendaki angatika la kaka ignorant donc bino mbali ma boza bo mériter bo senga ndona bino mobali ndona biso mobali pardon moko valable sincère et puis harmonie amour ezo on a famille donc on a pas baka yango. Merci Cordon pour la parole. Genèse chapitre 37 le verset 5 qui nous quitte annoncé. Wapi au Bible les obéta lisolo ya mwana mobali mwana komba Joseph.
nalingi nalobela mama na biso na lisolo ya Joseph mpona korapele baerreur oyo mpe bandeko ya Joseph basalaki pour ebande komona kaka intérêt oyo bande ozala na boye ezomonisama na miso ya bato me bayebaki te libanda to mpe na mosika ya intérêt oyo bango bazomona eza na eloko moko eleki intérêt oyo bango bangai bazwa. Cela veut dire bino bomoni kaka lupango ke botikali nango bosala nango mpona bino bosepela nango même mise ezalaki mpona yo ezalaki mpona mobali no te elaki nata na pensé na yo lupango yango ezalaki nango ya yo ezali ya mobali no te me ntango oyebi kozobokola bana mibale oyo ozomonaki o mwana nga o mpe mwana nga okoki jamais koteka eloko na yo sans que mwana wana ata 10 francs lia te. Comprendre directement que eza motema oyo ozalaki nango ya mabe nde esali ke oteka eloko yango osala nango kaka mpona makambo etali mwana o moko. Mais natala siko moto oyo bino bokabi boboyi azwa abénéficie nde moto abimi Joseph mpona bino. Lelo ntango famille ekoti na pasi famille ekusi trouble ye kaka nde moto boye su koluka ye mpe kaka nde moto azongi ye mpe kaka moto aoede ye mpe kaka moto azosala nayebi te akwa se okowangana pour toi ezalaki opportunité mpona okoyebisa oui eza erreur oyo na consomme mais limbisanga mais ntango oboti courage ya kibomwasi otali kaka présent olobi non eza ya ngai nayebi te nini ekoteli na kati ya motu na yo. Vérité libéraka ntango moto aoloba ngo na sincérité nyonso ntango moto aza prêt mpe ya recevoir pardon mais ntango moto aboyi aza prêt te eza kwa biso moto komotindiko mama pardon ko ndima kaka non neti nga personnellement na biso ndima te soko oboya boya mais laisse-moi te dire nzambe oyo akanisaka baorphelin aotala yo pe afuto par rapport oyo ozosala et par rapport oyo osali parce que mwana nango mobali nayoki ya mama nakufa e papa nakufi na maboko nakomi lokola orphelin oyo aza tala moto ya osungi te azwi yo lokola mama na motema mobimba alobi oyo famille na nga akoya mpe kokeluka famille mama na ye mais pourquoi tali famille mama na ye te azongi ka na famille oyo papa na ye elakisa ye et nayoki azoloba aconscience na ezosala alobi bien ke nazwaka yo mpenza mama na ngai nazwaka bino lokola bandeko na ngai alobi yango na motema mobimba alekuta comme ça na comprendre ke ana motema wana vraiment ya bolingo epa na bino mais ye wana nde mwana oyo kosala mabe ozokontinue koaccepte mabe yango te oninga te kokondima kosali mabe mama ata Joseph mpona yo fongola motema na yo tika kopesa diable accès à continuer kodondwa kati na yo lemsu kaka yenda komema délivrance mpona bino lemsusu kaka yende moto akotombola même statut familial na bino oyo na mwana lelo bozoyebana te. Moi j'ai pensé que quelque chose dans mbongo natali ye boye naoki elenga azoloba asalaka même pas la mosala moko bafutaki ba million na moki azozwa il dépense pour vous ozobosanaki oyo azosala wana ya motoki raison pour laquelle nzambe akoki otika bino te bobénéficie na eloko papa na ya somba mbongo na bino eki perte zwa motema wana yoka mawa nasengi opena bolimisi mama na nga yoka pasi ya eloko osali mpe kita na seloma na mwana olimbisanga parce que je vois mpo namoni na kanda mpenza te ya osala eloko moko boye odela oyo ngai na okanisa namoni aza na motema osunga na motema osunga so osengi ye pardon aolimbiso mais pourquoi ozoboya kolimbisa pourquoi ozoboya plutôt kosenga pardon fongola motema enzambe oyo asala mamu nyonso na ta na ye ntango nde yango ana posa na yo ofongola motema bibelo nde azobeta liboso ya porte azobeta ye te moto afongola mais yo nde ofongola motema na mpo yamba yesu mpe ndima ya solo ke yesu aza vérité mpe solo wana mwana na yo aolimbisa yo. Merci beaucoup. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous sommes de retour dans plateau Nabiso et vous allez constater que frère Nabiso jusqu'à Razaliso Nabiso T, ce qui est abouillé vraiment qu'on continue mission. Pour lui, c'est un choc qu'on va prendre Nyonso Oyo, le lot dans l'émission Oyo. Après tout ce qu'il fait comme effort, on a l'équinaya moi si, na maman Oya considérera maman. Nous avons essayé un peu de le retenir, mais comme j'ai l'habitude de vous dire dans cette émission, tout ce qu'elle rappelle mon tout temps à digérer. C'est une nouvelle quand tu reçois l'élo, on ne peut pas le forcer pour qu'avant d'Akaka Yoka Otoza n'a besoin. Mais on vous promet qu'il y aura une suite
par rapport à nous, parce que ce que nous voulons ici dans cette émission, c'est que après Vérité Oyo, Cynthia Bimisi, ça nous demande de faire réconcilier Yena Maman, parce qu'il y a quelques bons souvenirs, malgré ma bé Oyo, Maman Sali, mais il y a quelques bons souvenirs, ça là que et Mekata au serré, Singa Oyo, et si, et Katani na minute Oyo. Maman, je pense que na niveau de Komeli, na o etali mwana na yo Cynthia, ngana olobate que Cynthia trahir yo. Cynthia ero libéré yo. Parce que loko Cynthia sali eza pour lelo oula la rapport. Oui, ça biso que zaki lupango ya yo, o cheki na koma mobali, to cheki na komo na yo na comprendre te, mais Cynthia lobi que kombo zaki lupango ya papa. Mais la nuit vraiment après on a conseil sur eux qui a vous voyez ça biso vérité effectivement le pangwana ils qui a yo to ya papa ya ba Cynthia wa atika ki et que yo préférait qui et bénéficier plus dans moi no Cynthia ba journaliste na sonné le côté bolimbisa kaka na ba bela c'est bolimbisa lai bolimbisa nasali mwana na mobali mabe makasi nakasi ezalaki malamu nzobananga amonaki malamu ebonganelike koyi mabe sikoyo ozalaki na idée que boteka kaka bongo bopesa pene loko motivation oyo ozalaki nango wana nazali kaka na mposa topesa te eloko teka ya kende natika kaka na kidiba akende mpo soki akomi awa na osunga bino nyonso babeloko balongasi te nasili kapaba mwana mobala alimbisana nazaka mama ya ye abokana wapi mama naseloko te eloko te mama kutu alimbisana ye. Voilà, chers amis téléspectateurs, je pense qu'à notre niveau, je pense que on a besoin aussi sa émission à l'élo. Jusqu'à les sorties en couleur par rapport à ma camarade qui awa. Jusqu'à l'émission de Luka Neni Nito Tutana et l'état tout ce qui a digéré. Merci la banane sur votre liste de choses. Vous avez la commentaire na bino na bino pour que tous sur ma coupe famille Oyo et Panzanata. Merci.